Nous disons non. Fini match. Fini match. C'est fini. Colère au Tozanango, Bissona Dino Orange. Orange. Fini match. L'Assemblée nationale va aussi jeter Togoya. To vanda ki na biso. To vanda ki bino boluki lion abima. On doit chauffer. Coup de chapeau na ba député na biso exister puisque Makofi est tokapi. Bolia na bino 15 députés bolia Makofi ande wana. Bon so biso tokotaka. Tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com atatata na bamwanzi pe batalaka yango. Tout le monde bote na biso bote na ben lelo ezali mokolo oyo bakongole nyonso bazozela actualité politique oyo ezali fixé na IDPS. Tozali un peu monté, nous sommes en colère, l'IDPS est en colère par rapport à ce qui s'est passé pendant la nuit. On a destitué le président de l'IDPS, Jean-Marc Kabunda Kabon. Ça c'est une chose, les coups bien préparés par les gens, les camps du FCC. Et c'est par là aujourd'hui, nous les disons, fini match. Fini avec cette coalition entre FCC et CAJ, c'est fini, puisque le président avait leur donné pour qu'ils puissent montrer leur volonté pour qu'on puisse diriger les pays. Ils n'ont pas eu la bonne volonté et la bonne foi. C'est pour cela que nous, l'IDPS, aujourd'hui, nous sommes tellement montés. Il y a un autre chose, c'est que les Congolais sont ngongé koki. Il y a côté l'élément, comme un seul homme, puisque bateau, bomoni comment Salim Salah, Bango va détruire les Mboka, ils ont pillé les pays pendant 18 ans. Ils ont détruit, ils ont violé, ils ont volé plusieurs années. Batiki chance c'était que le président a réussi dans le mandat. Ils ont attaqué le président indirectement à travers Jean-Marc Kabon. Qu'est-ce que Kabon a fait? Seulement une déclaration pour dénoncer que il y a congrès, ils ont dit 7 millions. Et le quoi n'est pas si bango passi, puisque Jean-Marc Kabon a dénoncé vérité, il y a bateau balinga ka vérité n'a mis sa peuple été. N'est n'a qu'un monsieur Biloko à 4. Comme on a mis sur les laka. Yango Monikande Mati, Bakendaki va destituer le président. D'abord, le congrès Wane Zaraki, objectif Nango Zaraki, Félix Sekedi, Balinga a mis sa motion incidentielle. Voilà, il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle. Voilà. C'était un coup bien préparé, bien planifié par les camps du FCC. FCC, la Mouka, MLC et consorts. Bazaba Ndeko, Bazali Batmo, Babeta Kati. Babeta Kati wana depuis Kala. Complot na bango na minito ezali ko viser kama Kabonde te bazolu ka ndengeni ba kokote le bavani semisisa pour le chef de l'État garant le bon fonctionnement commandant suprême. C'est pour cela tension na minute oyo ya kotunate. Je demande au peuple congolais, je demande na combattant nyos partout ici Kabozali ngonge koki tozali koluka. Vous voyez comment bino mo na piège. Ba FCC botimela ki kopite. Il faudrait d'abord bino bos omon batinda ki Jean-Jacques Mamba bazali banani FCC batinda ki Jean-Jacques Mamba na essaye na pétition omoni comment réaction ya batu ya FCC bango tous derrière Jean-Jacques Mamba. Pour nous Jean-Jacques Mamba, nous demandons la libération maintenant. Mais vous voyez, les Jean-Jacques Mamba sali za lokol muto continue à banque à bien mbongo na signature na muto mususu.
moto bon ba kozela te puisque oza député oza gouverneur po bakanga ba kozela humilité te on t'arrête à l'immédiat yango dossier ozomona ndenge toza wa congolais. C'est ça le moment où la sabino que biso IDPS tozo banda d'action to lobby boye FCC na la moka bo siéger lokole bolongoli kabonde biso ba député na biso bokota kalisusu te bino bolingi bo siéger biso sikona bino zoto na zoto tozali na bino farafara total banani bakolonga puisque opposition bolonga biso te démocratie ezali eloko bosali te démocratie eza libertinage te eloko bosali bopréparé mpona nini puisque kabunda telemelaki coup d'état bopréparaki à travers na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe akende kodépose document ya président décrétaki état d'urgence. Vital Kamerhe azwi dossier wana alalelango ayebisi Tame Mwamba tobeta kope abengi na makala kete ndenge za boyi tozobeta coup d'état zo réussir puisque ngai na déposé ki document na cour constitutionnelle té et deme mokolo landi président tindi kitenge yesu akomi a levé document moko za wate kitenge yesu a déposé document le lendemain cour constitutionnelle bité président violé article moko ya constitution moko té to sauté bo complot yo ezalaki kanda nyonso ezali comment kabunda a bombi fachi. Il faudrait coup d'état réussir. Il y a beaucoup de gens qui se font Kabunda Lungwa, mais ils ne vont pas se faire Kabunda Lungwa. Mais c'est terrible. Mais ce qui Kabunda Lungwa, cela veut dire qu'on n'a pas reçu d'informations. Kabunda a été mandaté par le président de la République comme président de la coalition. Cash. Batindi et pas Fachi. Qui est dans les négociations. Et dès lors, il y a Bokati. Na minute. Bokati, Jean-Marc Kabon, Bolongolier. Est-ce que la coalition existe? Nous disons non. Fini match. Fini match. Bokoyoka moto mon, bokoyoka na moto kala. Il dépend ce que l'on bitondo. To vanda ki na biso. To vanda ki minu boluki lion abima. On doit chauffer. Ça doit chauffer. Ça doit chauffer. C'est ça le moment congolais nous doit comprendre que bino bolobité kabunda azamoto aliaka na bato FCC aliaka boy mais boyo ki complot nyonso basangani même les gens di o batraite na biso bazaki na kati ya IDPS au moins complot biso ngai to le kana média to le bakana que ce n'est pas kabunda bazaki ko viser c'est Fati to sawa président garant de bon fonctionnement commandant suprême magistrat suprême c'est avec tout honneur avec tout le respect voilà l'occasion. C'est ça les billes maintenant qu'on doit marquer. Donc, vie. Les numéros bar 6, bar Félix Sekechilo, bar chef de l'État. Vie le rapport qui s'est déroulé, les incidents qui s'est déroulé dans le cycle de l'Assemblée nationale. Voilà. Ordonnance numéro 10, numéro 7. Bar Félix Sekechilo. Tout est suspendu. Jusqu'à nouvel haut. Bon, il y a façon. Bon, il y a un n'y a pas de l'État. Kabila Royal, c'est ça fini. Colère au Tozanango. Donc, Bossali Bisso déjà que j'ai besoin d'un Bozabo, Bolingba renverser Fachi. Il y a un moyen à répondre. Donc, Bisso n'a dit orange. Orange. Fini match. Donc, Colère au Bossali Bisso, Botumboli, Bolobike, et puis votre Bossali 22h30. D'abord, ma coffre. Coup de chapeau n'a député n'a pas existé puisque ma coffre est trop rapide. 15 députés ma coffre en néant. Bon, celui qui se trouve donc, tu l'as qui dit non. Bolia Botonda, ça faut Bolia Botonda. Il y a ça fait belé comme un agla, ça faut n'engayer belé. Puisque tu as ça dans député. L'Assemblée nationale beaucoup siégé. Togoya. Tous sont macadena. Tous sont macadena, tu bloqué ma solo. Avant que le président, donc, carrément de bon fonctionnement, a tali volonté à bateau. Tali bateau. Et là, vous savez, dans la minute, dans la communauté internationale, et là, le président de la communauté internationale, entre autres États-Unis d'Amérique, à prendre acte. Directement, ceux qui ont été la police, moi, faiblesse, battre sur le bateau américain pour sécuriser l'Assemblée nationale. Tant qu'on va bien blé.
yo ebi anglais o sona wana mloni ba web secretary wow ba position na musika how to get yo lingote bia ya zera na zera nini mbuma na nzoto banyati baleki donc biso to yebisi bino tozaki na plan boyeba quitter président zo lentement et sûrement c'est maintenant la dissolution c'est maintenant divorce entre FCC cash consommé ezali ka bokoto na te puisque bokoye ko toucher moto azali autorité morale ya cash. Est-ce que la coalition existe? Non. Fini. Peuple congolais va comprendre. FCC, la Mouka, vous avez MSC. Vous allez comprendre. Puisque bien vous avez dit que c'est pour la vérité. Ceux qui font charge, ça va comme ça. Voilà aujourd'hui, donc comme un point final. Balinga profiter biso puisque corona zali babangi corona te ba profiter biso na biso wana likambo état d'urgence ba limiter to ça le kwana puisque ba komata ba royate maintenant to la kibino to kosoba ba casque to kosoba ba nani désinfectant to simba yango monte na mwana ako simba yango to kozala na bakilo nani awo na basaka awo tant to zokende kuna to zolala la kuna siko bine boya ko siéger to yeba nani bozo sala to kosala mobulu to kozala wana pona ko empêcher bino boko tate tant to kosala yango de bizani de to sala mona tongo T12 commandant suprême et vous allez mbonga ya puisque to comme une étape ya que chef de l'état agit abengi mayo mabunda ayebise que il ne faut pas oser tika to tambre na kimia mabunda ozi injection ya kingakati ou utiliser biso ba combattant nyonso nyata wa toleka ala kelele. C'est ça le moment où tu as senga totalement toye parce que ba vrai compatriote o ba lingi changement na mboka na biso baza place nini ce que vous avez dit université vous avez sema FCC ba to ba détourner mboka ba bien mboka des années ce qui o lingi changement si mana biso IDPS pour to ba action contribution na yo morale na yo morale na contribution physique morale financière fongola di boke to nyata bor to leka merci. Tozawa na pona kopesa banini ndeko wakoza na question puisque les lots atmosphère est terrible donc merci beaucoup wakoza la question à quelqu'un. Voilà sa position ya IDPS après Kolongoya Jean-Marc Aboum dans l'Assemblée nationale. Mais position ya IDPS to yebisi bino que te banda oloka occasion des azolo ba okete c'est maintenant entre la coalition FCC cash divorce consommé. Donc na minute oyo tozali sous mariage d'abord bino si boboki sale. Autre rien tout ça le mariage na mesa to ça ce mariage na place ni fini likambo mariage likambo ya coalition et confi puisque mon tozala qui est représentant ya cash ou azala qui mandaté par chef de l'état bolongolier cela veut dire bisona bino orange bon président honnête d'ailleurs na bino moi ndingisa moke que facha bengi Janine Mabundu que madame Yakato solo to sala boy bosololi président pesa instruction atosi ambote atosi kingakati siko président ko zala wana kona ko tinda maboko donc j'ai changé hein que ça me bana donc mais on doit faire comme Isabatu eza coalition comment ba ko signer départ ya Mutuboy mais départ bango bazo ko viser Fachi alongo na pouvoir bazo linga balongo la puisque bazo linga mutu azaki ko empêcher bango mission na bango réussir c'était Kabongo yango balobité tout ça là tout éliminer d'abord type ba motion na biso to linga ko sala ba kopa na biso to sala kabonda to fala biso to longola yi cela veut dire balongo li Fachi ce qu'on Fachi comme garant de bon fonctionnement zali wana zela ko mona comment ordre tozo président zo préparer terrain donc il faut dissoudre le parlement dissolution à l'immédiat dissolution zali ka moto na te yo zela ko mona ndenge ko sala mas sinazo tanga wana lebi ke royoga numéro bar 6 bar 7 bar Félix Sekedi Chilombo vie l'incident qui s'est déroulé dans le cycle dans l'Assemblée nationale. Voilà le programme décision du président de la République. Communiqué 0/6/7. Tout est suspendu. Jusqu'à nouvel ordre. Tant que il y a donc président Tobeti tous avez posé l'occasion et tout le monde a voté et vous salami donc soyons patients tout va bien avec Fachi Béton mais sinon yo kason au sein ya présidence mingi ezaka ka ba proche chef de l'état tous on a lié et tout est-ce que ezaka coronavirus corona té eza poison
poison aussi to le baki déjà moto azali ko pomper qui ses alliés ba qui so ya nani même société moto wana solo kan example Vital Kamerhe ba solo na nani Roberwa ba pomper qui so wana kala e boma batukala et bon, donc tous au courant magamunion ces autres salama biso ce que tous a déterminé comme un seul homme malgré loi biso to ko fa bongo tenza bazo battre biso soyons patients. Yoka son papa éveil patriotique éveil Pascal Mukuna azana makala est-ce que vous avez la paix dossier nae parce que kuna zo souffrir dernièrement ba meka ki ko bomae au moni biso IDPS kokota dossier Mukuna bien sûr mais sauf il faut que vous ayez une réserve pour que la justice ait travaillé. Et ça, c'est ça. Au moins, si vous avez l'état des droits, est-ce qu'il y a un moment où les vrai tous les ans oui, moi, je suis déclaré que tu as retiré le dossier. Puisque Moubali n'a pas Canada, le big yom ça ne commenter Babilo qui a le quota. Le dossier, on a mis puisque sauf à côté et comme le gars a sa justice à injonction. Non. Tikatang Bakokata, puisque dès lors, bon, Monique Mokonazali a violé mon moine, a violé ceux qui m'ont amassé. C'est que Bozo qui ne peut pas en prison pour l'année. Les gens ont plan bazo préparé, donc, Bissot Ozali et Loko Tozo Senga, Tosi Toloba déjà Kala. Et veille patriotique, c'est nous les combattants parlementaires de Bout Toloba Yango Kala. Et Banda les Lodin. Tosi Totelema, d'abord Toza Kotelema depuis Kala. En commençant par nous-mêmes. Et puis c'est que tu as son wane zaki ya kobanda le loté donc to yebisi bato wana que justice et ça la musala dossier amokona soki azali impliqué ya solo nde justice kokata. Donc pour éclaircir bandeko bazolanda biso eloko ememi Mukuna na makala eza combat na ye mais eza dossier mami chibolate te zali PPD ba créer bon vous comprenez te oyoki déjà moi ça na zo quand même bon na la carte 50 000 ba pese ka so 2500 allez vite faut bien retirer dossier ba comme c'est soko sali boto donc ba comme menacer moi comme ça vidéo à lobby azo senga bolimbis donc eza complicité moko bien préparé justice ça na musala to yeba que et là qu'on veut que moko na sali ezali nini ce qui est réellement moko na zaki na problème pourquoi bazo menacer ba tindira ba gaz ba tindira ba côté sous na cellule na prison complicité moko terrible. Donc ne vous en faites pas, on est ensemble, toujours vous voyez dans le dossier Nabiso, tout ce que la justice a travaillé Moussala, nettoyer sur le dossier. Voilà, merci beaucoup Yokasson. Mais sinon lobby au juge qui attitude il y a monsieur Jamal Nengeni pendant le procès. Mais Jamal a le bagage il français hein. Jamal a le bagage il y a qui est arabe. Mais lobby a le français. Et puis il y a un détail, il y a un Joachim Bongo na sala kabo. Moi j'ai travaillé avec madame. Enfin, madame, il y a un singité. Le col est Jamal 1, Jamal 2, Jamal 3. Jamal 3, hein. Basengi bango tout baya bilonge monana. Bamona bango na parquet. Na nini na mokoli ya Mekedi les 3. Bayeba, oh yaza comment Jamal yo zanini bon, bayeba identification na bango et puis bazana ba preuve oyo banque a pesi ba borderon. Dossier Vital Kamerhe bazo comprendre de limiter auto comprendre ce que vous comprenez tu n'es pas un politicien ce que mon langage à Vital Kamerhe l'état cause à la commission makamunyo so libosoté dossier zali bombani Vital Kamerhe bazo condamné parce que Vital Kamerhe est mon kaloba qui a zo comprendre était pour nani bakanga qui a za na makala mais il a zo comprendre était Kamerhe azali championnat na politique ezali kambo ke kokuta likambo azo ko kuize bitakwira dossier bitakwira aloba mais ba signature que mbongo ebima tangu bango baye moto a renouveler makambo signature bazoto Vital Kamerhe question simple que Vital Kamerhe na 4 à 100 jours vous avez ko jouer rôle nini question teto zake bele bozaki bele yo zala kinani bozaki bele oui mais vous avez ko jouer rôle nini oh tozaki neuf à Bossani déjà qui était lui azali ko chapeauter titre ya ba commission et puis azali ko sala réunion comme directeur de cabinet président zatin yazo présider azo sala makambo so et puis mbaka mbongo azo kende ko bimisa butu président yebité donc makambo Kamerhe sali ezali ba dossier yoki déjà juge o ya république a le que dossier bozo mona moko ezao dossier ezali donc mercredi ba ko bimisa ba dossier likambo bozo yebeza so de mouton non makambo ezebele
maison préfabriquée. Le dossier Zali et Belé, soyons patients, dossier Vital Kamerhe, mais qui vous allez étonner, puisque avant, Vital Kamerhe a un la cabinet chef de l'État. Ce qui va prévoir ça, c'est que condamné, Batia est place la Makala. Ce qui dit c'est à Makala, c'est ça. C'est ça, Bamoni Bendi sérieux. Bakeye pas bourgmestre Yangaliem, à l'habité à 25 parcelles. Oh, Yangomba l'habité à 3. Il y a parcelle, il y a beaucoup, il y a la rébellée. A tiens, comment moi, il y a Mida. Je vais pas l'habiter, papa, moi, Biloko tout Bozoa. Bozoa. Babengena mwana Vital Kamerhe habite na koboma moto. Donc tous la mercredi. Delo l'Assemblée nationale kuna bauti ko longola vice-président o yazai kuna Jean-Marc Kabonde. Est-ce que zali passe non pe ba pesibino na idée de majorité présidentielle pour pesa parti pouvoir pour dissoudre le parlement. Est-ce que le parlement peut résister mais le parlement doit continue toujours avec le parlement. Na parlement. Et puis pour votre information je vous informe ceci. Toujours na gouvernement les autres Assemblée, tout ça. Bon, je spécial, spécial. Pour nani. Na minito yo, le col va sali va voter, puisque tous les députés FCC, balinga qui bazala. Au moins les députés va voter wana, balingi fachité. Balobi tipo yo, nous avons linga te que copre biso réussir, azote mela bambongo, ba mafia to ele kaka. Seule personne ba tout va sali bona ye. Tous les sabango. Occasion mon ami. Président, c'est le numéro 00. Suspendu, cela veut dire dissolution. Occasion président Lokaki. A Bengaka déjà Tamomamba. Hier, personnellement, président Bengi Mabunda a solurinaye. Mabunda Titi a sali et l'okomoussous. Toko solo le débat moussous. D'abord, na minute yo, partout na Bamboujimaï, na Lubumbashi, monte bandi les gens qui là. Na kolezi partout mbutu muté bandi donc ezali pona kolongola système ya système kabili bazali batu oyo balingi changement na mboko oyo te posala ba mweza nini bazo bombana bayibi kete lokolo ngana yibi na bomba masana ngai lokolo bali akomi ko kanga biso awa to kosuka wapi vont bien to sala tout to longola moto azo linga ko longola biso donc pour votre information Albert yo mamanda siko ya mandat d'amener bazo kangaye bientôt basali au Mukamadi Yuma Banamogama Banamogama. Ok. Président, est-ce que FCC Balobi parce que c'est une IDPS ne peut trahir parce que na Sénat on a battu à cache ne va porter plainte contre ta maman mais on va faire des films comment ils ont besoin déjà de bon nazel ce boy tambo mwambali kama biso bon ndelo kwa mse beti la potopotos yebisanga tozanga na coalition tozanga ngo chef ya oyo akenda ko solola négociation ya ba poste ya ba mandataire ya nani wazaki liste ya président Fachi c'est Kabonde c'est ko ba ko autina mususu nani tangu yo longoli le ko le moto azali versé et azali délégué ya président Fachi na salle obengane nani obengane Fachi donc olingi na yo relation en ezalate ya mo président zo akwagir to yeb sabino que makambo esalami oyo likambo ya tambo mwamba ezali kambo ya mwana masiwana bafundi biso kuna toza kuna te biso ba biloko nyonso patati patata pour permettre cellulaire merci motuna ni police de président motuna bande ko balandi bazali ko loba ete tukomi na kao peut-être parce que ndeko Jean-Marc Kabonde yambo animaka ete majorité ezali na ngambo ya FCC tango basinyaka ndeko Nemi Milanya ce qui peut-être yandi magate tango wana nde majorité comme na FCC est-ce que monité te non eloko kondimate eloko ezali constat FCC za la majorité oui ou non ezalaka mais ezalaki eloko moko fabriqué eloko wana fabriqué bientôt nazoyoka déjà que bayati azozongela bato na ye il faut bazongela ye donc yango bo réseau betama il faut bayati donc tobandela makambo je wana tokofungola yango na média mingi te tozala makambo tozobeta préparation ezali Jean-Marc Kabonde jamais moni politiquement un homme d'état a ko loba n'importe comment fois dans ma réserve ayade ba ndenge ni azo beta pour toyeba nini ko conquérir bord tozanango pour ça FCC na la moka na INC ezali facha sala ina nete inane pour
lolenge Vital Caméra détourné à bien bok na minute mukena ba sanza 6 mois ya pamba Vital Caméra ko millionnaire yango yoki ba sengi bangoke madame na ya ko sala teme batu na ye bordero ya banque ezali ndenge ni yo wankese 45 millions oteka kanini osala kanini akomi ko le je dois nakotumba moto nakotumba bato oyoki alors je dois allumer les feux siko akotumba nani on va voir le mercredi prochain donc ne vous en faites pas ba dossier ezali et belé ya ko auto ko le bela Congo tozalaki koluka leadership ya solo to banda koluka Congo ezwa valeur lelo ezali à travers Fati ne ba congolais ne bazali bien respectués dans le monde donc soyons patients son et Robert en désordre merci yo que son dissolution au banda on epeka ba au-dessus de l'assemblée du Bourso et simbaka te ti lelo to comme l'état pour to comme na au cas où dissolution assemblée simbité bino i deux personnes vont remplacer les sous-sunani parce que yo utina koloba a lobby mutu azaki confiance na kasi ya chef de l'état yo nande ba pesa ki na poste wana pour ka ba poste ki na ngamba yense ba remplacer mutu wana to ndenge on n'a pas besoin ya ko négocier les sous maman tozana ta ya solo la kovanda mais c'est bokani na kiti bokani to vendre là ngongo ya kovanda c'est l'état déjà kala donc likambu ya minute on a cette dissolution ko sala matin mais je t'informe yo linga comme ça va secrétaire urgence ça n'a pas on a peu sur ko yo communiquer na RTNC ce autre ko sala ndeza na minute yo bolo le koti kongo kotini bolo donc soyons patients bandeko madame Janine Mabunda président Benguié on a vu ce que il faut qu'on a na kimia tokenda l'aise atosité atosiki ngakati pa kabila parce que Fati Azanani commandant suprême bokoyo kaso hein avant il y a une solution président Kotala on les amis bagé politique atali côté à généraux banini hein à Selemo à Semboli tant que Sembola Agnati Fongoli États-Unis à prendre acte. Allez, nous prenons acte, monsieur Alain. Nous allons vous envoyer 500 militaires aux spécialistes au Bakotana Kadhafi, au Bakotana Nanikuna, hein, en Afghanistan, au vrai tiré, au Bayeri Robert même na Gingagati. Donc soyons patients au Royaume. Est-ce que moi donne l'exemple de la diaspora, mot d'ordre de diaspora, vigilance. Tellement c'est ça le moment où on peut téléphone toujours bande d'action toujours bande yango et puis parti CG dans la réunion mais biso et félicité que yoka swalo na exibino que comme base toujours exibino lelo na tongo tous ali déterminé comme un seul homme to bande d'action toujours exabatwana que bako siéger to bande d'action quand on a parlé du peuple bino bamba ina bino bwamba jina bino bokoluka kete son boken boso mama ibo bande d'action to bande d'action pour jusqu'à tel point que dissolution et comme ça là donc soyons patients. Merci beaucoup yoka santo comme déjà na suka ya émission na biso un mot pour na ba diaspora na biso na ba combattants bazolanda à travers le monde entier. Zamba pèse bien force tous ensemble que Dieu vous bénisse bisika bozali yoka so soki to lebite banane bakoloba puisque tous awana pona ko beta masolo ya politique Congo ekomi na minute bololo bato bazali ko kanisa gete na minute yo au FCC au IDPS bo sale lokote tozali ko zela pe moment opportun moment ngo ya boy ndenga balongoli kabonde cela veut dire n'atabo to lega donc ezali occasion ya ko dissoudre babilo ko soi-disant patati patata donc on y a tibor to leki en désordre zamba pèse bien force bisika bozali na ba confinement malgré biso tozali na Congo contribution na bino et ko sala que biso to sala ba action à tout moment dans l'Assemblée nationale pour que bateau n'a pas contacté pour Fati à fond les blocs pour les bêter bon des autres de l'équipe allez donc quand il se compte sur les cadena c'est grave là la cadena bon cadena ah yo ka son un numéro de contact pour nous sur le cas contacter soit numéro à bureau numéro à bureau ezali yo ka son puisque azaka référence et puis information à Zangi dans l'émission que la radio FM 95.3 c'est votre chaîne ezali Tukin donc chaîne ya yo ka son chaîne ya ba combattant chaîne ya ba congolais nyonso au bino bokolanda et vous allez déjà tous allez na YouTube tous allez na partout mais numéro na ngezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Binomo Boyoki, Maloba et Ayoka San. Voilà, grand merci à toutes les personnes qui étaient si nombreux
en train de nous suivre de partout. Grand merci à celui qui était derrière la caméra. Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à my lady boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Grand merci à toi, Irène Mwanza, maman sociale. Grand merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de commenter, aimer nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette émission. Restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite de programme. Bye bye.